Nous sommes candidats malheureux dans Barongo. Alors on a dit comment on s'est retrouvé député provincial? Une fois dans la vie, pour tous les sérieux. Voilà, le démasqué, faux prophète, faux député provincial, faux sénateur, faux député national. Mutuana, on a pas d'aboué, mon quoi conseil, n'a bino a béni, lunga sénateur, mon boé, à zone caillou, ça n'a pas débat. Là, boé, va présenter le sénateur. Moi, je dit. Après, quand est-ce qu'il a promis sénateur, il y a un candidat malheureux député provincial na Barombo. Maintenant, si tu as comme député provincial na Maniama, il y a un sénateur, il va présenter comme député provincial et sénateur. C'est ça qui nous coûte. Mais ce que tu as un état sérieux, il fallait balancer la propos parce que nous avons communiqué la plateforme politique il y a un qui est le FCC. Mais lorsque le service il est là, et comme le service il y a un côté, imaginez le TNR comme le service de publication. Mais ce que tu as le service à renseignement, il y a Malonga. De la boca la biso butu moi il fallait pas bengi sa héritier la même la brutalité dans ma camarade cette qui connaît dans la camarade Patrick local il fallait pas bengi ça c'est mesure d'enquête pourquoi héritier nous maintenir ma propos il y a problème à muto azoni benga député national sénateur alobaka azali sénateur était alobaka azali député provincial était azali candidat malheureux à commune à Barumbu il fallait pas bengi ça là comment va que j'habite nos sérieuxité c'est là le que va j'habite sur la sérieuxité de va de dire ce soir la série va dinosaure na série va Gilles Mounier la série comment la carte la République démocratique du Congo tokozana na ba faux député un état sérieux non nous que nous siéger tina carte ensemble dans service non c'est ya renseignement en boka na parler du peuple ça ya ko ba ke ba détecter muto ki azali mabe dis-moi moto wana baza kuna na parlement baza ba frapper à comprendre le système même ça na différence ni les uns et les autres na Israël et les autres aza muto akadios papa balobi que porter à Bandumba il fallait se comporter na Chindumba porter à aveugle il fallait se comporter na aveugle porter à Bamelibangi il fallait se comporter na Bamelibangi parce que on a propre gêne avant oui Israël est là puis comme on est à sur le terre papa Félix Sekedi comme Antoine Félix Sekedi Chilo je sais na comment Franck Diongo Zalaki Bongo TV na ngambo exil na Belgique pour apprendre à Kazabon na Kigali à la Sebongo processus moto appel à la solution politique on appelle na ngambo na biso le type na processus na yowana est-ce que il faut retrouver Kenya na RDC à partir de Rwanda chaque Congolais fait que organiser élection qui Congo la militaire ya IDPS pour qui pour maintenir ndeko na bango ya membre ya IDPS na pouvoir et c'est là qui élection qui tout a appliqué l'article 64 dans le lenge na est-ce que yo éviter que Etienne Tshisekedi a participé à la SDGO tant Willy Goma le bakaka yeso kakenda Rwanda déjà pour la Etienne Tshisekedi mutatinda yekuna agenda ko sala ni venu pour nous quand on est à fond qui dit chaque Congolais vraiment na que l'élection le gars qui n'a pas appliqué l'article 64 na era ndenge na era ba descendant nyosho ya Etienne Tshisekedi balika kule parce que yeye moko mettre na bango aleka kuna pour comprendre que des personnes qui na rébellion selon CREFDEL, le centre de recherche en finances publiques et développement local. Et c'est donc annoncé que la présidence de la République a consommé 6 mois caca. Budget na Mbimbawe est estimé à plus de 265 millions de dollars. La déplacement, les amis pour Salama et Joe Salama dans le voyage. Imaginez que tu as eu côté seulement le 20 janvier. Et c'est Antoine. Je suis au temps de 9 mois, je suis avant de donner la Congo et de 4 mois. Pendant ce temps que j'ai plusieurs voyageurs, dès qu'il y a mort, pour la Kohuka. Oui, non, pas mal, parce que le président de la République est l'intérêt de la population. Tu sais que dans l'histoire, on a quel voyage à Zomi Simbon dans la Banque centrale. Et bon, on a acheté une 500 voyages à Stigosa. À mon dit la vérité. Parce que les choses sont voyages. Même l'attaque en biste, mon co. Pour le cas où tu sais qu'il risque, où tu sais qu'il veut le chic, il y a un rapport à l'attaque au changement de la réalité.
oyo azali na ngambo Kisangani akiki inauguré quelques infrastructures kuna reproche kaka voyage à l'intérieur du pays te akinaka libanda asukisi bino papa na deuxième mandat oyo ebi combien de fois que libanda moko akeye combien de provinces akoluka solution ya nini yo ozokende wana azoluka solution une année 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans yango solution oyo ezomonana te saidi koto ozokendaka bakonsideraka yo te tika na yo kokendaka lisu te mpo mwana oyo ozovoyage nango ebelebele wana ekokosunga te batyango ata na arme Bumba bona na biso te Bumba oui vous allez presser entre dire na faire un processus ces amis là il faut un résultat directement mais pour applicabilité muto azali compétent komona ndekonanga mutu nyonso omona te pano akincha sa ebongo na ilo ya Bumba eba pe azandoki soka azangi kindoki te savidi kindoki ezalaka te kitese kubonga ngoroni mayi eza te courant eza te transport pasi savidi Bumba kenena il a aussi peur. Mais vous savez, M. Jonathan, j'aimerais dire ceci, un homme d'État n'a pas d'état d'âme. C'est-à-dire, lorsqu'on est à la tête d'un État, on ne vit pas avec les sentiments, la crainte ne fait pas partie d'un homme d'État. Je vois l'idéologie de Lumumba capable de mourir pour un Congo. C'est-à-dire qu'un homme d'État n'a pas d'état d'âme. Et je ne pense pas que Tshisekedi manifeste une certaine dose ou degré de la crainte. Banduku yangu bampangi ya munu bamasha mumeno boyoka ngai ndeko ya encouragé na Congo. Les Congolais, non, nous sommes découragés. Ndeko, un député national sénateur pas voté été à Zokala pendant 10 mois, 21 000 $. À Betimino, boyoki hein, boyoki. Nadu bo monité na régime ya Tshisekedi. Nadu bo monité na régime ya Tshisekedi. Boko mona makambo ikotika la souvenir na ba vie na biso mobimba Congolais mobimba ko bossa na régime ya Tshisekedi te bokanga ite botika ye parce que bino nyonso boza wana moko ta vota bino Félix Tshisekedi abimena combien de pourcents élection salmaki wapi ba machine à voter vota Félix Tshisekedi voilà ba machine à voter et vota Félix Tshisekedi bino nyonso boza illégal bino nyonso il faut que me libanda ciao yana langage mo bazo wa finga ki baluba tuna bango Daniel afinga ki jirnini j'ai parlé de la cartographie électorale ndeti mboka maye les athées pour tout le bayango le pays a des insuffisances graves dans ces pays donc ces gens ici ils n'ont pas seulement détruit l'économie ils ont aussi détruit notre système de pensée tala mboka ezate mokomona tata mokolo azana poto azana Allemagne azana Londres mazotinde lo texo Daniel Nyamana yo tokoboma yo okomona tribaliste okozwaka te yo zobulisa ngo na poto yakawati yako fona na limetenga na bandala na buko kingota na nzela ozoganga libanda nga na tambola ka bosi boyoka bozotinda batu ba menace ngai omoni bango oyo o bangunza yeso a betio likofo ko yakuna ah j'ai une sécurité d'abord personnelle. Au moment où je suis fait mbongo, à poto, bêta Daniel, je suis bêti aux unis. Mais si je n'ai pas poison, tu as poison. Si tu n'as pas poison, on a coupé aux unis. Famille n'a bien changé. Pas sinon, on a poto changé. Bon, on a des sentiments tribaux. Du Kamba Congo, c'est tribalisme. Bino de Bolingo, c'est un tribalisme. Ba Congo, ba Loubate. Place où je suis les animes. Ngane Nazawa. J'ai les 100 kassaye. J'ai les 100 kassaye. Bande kolanga basi, babali baluba. Nazana ba neve baluba. Nazana ba nièce baluba. Sala ndeko to moi na appartement. Ndeko na ngafana. Oui. Courage on a sur les associations lokuta mais ça moko te azana ba infiltré na kati. Oh, je te dis. Soka zo kambongo te wana na ndimi. Soka zo kambongo c'est kazana infiltré. Au cas où Azani député pas Azani député ni sénateur. A moni retera makambe so pesa pays kaka yemoka ndo vanda au Congo bien ngoko sina ko filtrer. Ata la ninyo ba makama me libanda sa salité. Yo na ko sika soka ba futa kaye. So ba futa kaye c'est qui fait yo kanga ala taracher yo ka ndeko. Mabena bino ndebo banga bilamba na mituka. Problème on a de quoi ça Congo. Olenga mutuka te za simplement de transport. C'est là quoi ça li faute mais ko fanda pembe na bateau ça faute te po bateau na tout ba bateau ba kota ka wese Solomon moko. Titre et bomi Congo. So ko titre o éviter bateau. Musu ça me maka titre ti pa ba bokilo.
or babokilo na famille obali baza babokilo na bango nyonso osepelaka na bo bazaka na makambo bien o bazaka ba chômeur père ba mbote te or bango tu ba famille mwasi na yo to ba orgueil ya kibomoto to cha pembeni patron moko to ko mona ta leka bo mengo ta changer teinture mukola kufaka bakundaka na place à l'ixité bakendo tika eska ba boloso basangana batu babonga yokanga ukondini nyomona kufa basala mozolo ne bacha basodo bakengela ke kiliwa tomeka okengela moka basodo balemba bakenda kutana pembe na soda zo kengela mozolo makamba alo bakondre mo weya yokanga fo baswana natala ka kamia ko pesa privilège ba desa c'est jaune na ba taxi et même les bino bateau ba fotaka bino bozana ba privé pour bebi mbongo na l'état ça bosunga pays boso mimi tuka bozo tambola to bo moni ba fo boka kaso soni na yeba ka joueur betaka mabe ba futaka mbongo muke wa betaka kitoko ba futaka cher Congo zo kwa salaire rebelle na bino ya nini biso ba africain to ngindaka na retard to nyoko makami mingi mindele ba bonga ka fa po ba cha pene bango kitoko mundela 18 akomo koma lokwa 30 muta congolais 18 amona mundela ki makandako 22 ça sali vie na 30 comme le comme mumeli pe na vie 60 coxagnos mais biso na de ces 30 ans nous moi nous la tina li pananda na ndako oki otali match yo bomti pe chambola li boleka na papa lokwa vita imana oki tala bandeko bando beta masola passe ndione mutali boso passe ba yande omoninga na yawa nazokemba mabe jeudi na liakite kutubana ngamo kwa belaki makambo betela ntambo beteli batu anji tanga talo sa bolole tikala boye tani ngoyoyoka kama ngamutazo tambole yini so aleli mafandi nye onde ni bana baza bien makolo zama zotala lokwa bombi teka pesinga confiance okokomanda kute kopebi ebimi lipaswa sacha pokwa ata ya lokota itwamina zama binanga travail ni makambo kwa basi moi sala ndaka matériel wana projet boya landi makamba mona tongo omeme na baro sombele 5 bouteilles la $10 après si on nzoto mais muta programme yaka na masoba biki na fenir ko lembango pour mona ngwebe ebele dépasse ba serre ebele bazangi mabala c'est ba timbeli cause à crash tous les avions ba kota mona moteur na méthode moko be ko ya sina dikambwana te vous comprenez ngalo ko mona ngina kota kana ba peso ba ko yokaka basala ka tous les kits ezaka na ba parachute pour ça qui danger bo kiti biso poto futaki mbongo ba to kufa ba pilote po baza ya bino. From the moment Joe Nomba Ompa Dedirunjera Montwala Warunjate From the moment Jana put the